na bino nyonso, bato ya molende, ya mayele, ba mama ya motema, bilenge ya bakonzi. Bienvenue à vous, toutes et tous, frères et sœurs, pour cette grande rencontre de clôture du cycle Tina Yabomwasi, tenue avec ferveur dans toute la vie de Kinshasa, sous l'inspiration de Yahakim Pavita et portée par Molongo Baleki, mouvement de conscience, de veille et de réparation. Mais que personne ne s'y trompe, ces mots clôture ne signifient pas la fin. Au contraire, il annonce une ouverture consciente, une prise de position ferme que notre engagement envers la femme ne connaît pas de pause. Car tant que la femme ne se retrouvera pas, l'Afrique restera perdue. Nous sommes ici parce que nous avons pris position. La femme n'est pas un sujet décoratif dans nos traditions. Elle est un pilier spirituel, éducatif, social et civilisatoire et civilisationnel. Et pourtant, cette femme, celle qui, jadis, guidait l'enfant dans ses premiers pas sur la terre sacrée de nos ancêtres, semble avoir, par endroits, perdu de sa conscience, se livrant au mode, aux pressions, à la dérive collective. La femme n'a pas seulement été victime dans la déstabilisation de notre société, elle en a aussi été consciemment ou non un levier. Et cela ne doit pas être un sujet de honte, mais un appel à la lucidité. Elle se dénide, pas seulement de ses habits, mais de sa nudité, de sa conscience, de sa mémoire sacrée. Et pourtant, c'est dans son ventre que vit l'espoir de la nation. Tango mama abungi tina naye, mboka mobimba et bungi nzela. Quand la femme se vide de sa valeur, c'est toute la nation qui s'effondre. Aujourd'hui, nous venons pour nous souvenir, pour comprendre, pour restaurer. Les assises de ces jours vont connaître la participation enrichissante des deux nouvelles intervenantes, qui s'ajoutent aux deux premières pour un total de 4 voix féminines puissantes de la jeunesse à la maturité. Et en conclure, un invité surprise nous apportera une perspective unique, inattendue, mais profondément nécessaire. Permettez-moi de citer Kamaralei dans « Oh ma mère, un cri du cœur pour toute l'Afrique », en guise de respect et de l'élévation, de faire un écho à Kamaralei, ce grand fils d'Afrique, dans son poème emblématique. Oh ma mère, je pense à toi, à ta patience infinie, à ton silence plein de conseils, à ton regard où je puisais le courage. C'est cette mère-là que nous voulons retrouver aujourd'hui. Pas seulement biologiquement, mais culturellement, spirituellement, collectivement. Celle dont la simple présence éduquée. Celle dont le silence éduqué. Celle dont les regards éveillaient les consciences. Soki tolobi, toluka lisusu modèle ya mwasi, tobandaki kotala mama na biso. Lelo pe ezali kaka bongo waneza bongo motuna. Nous allons quitter cette salle, non pas pour aller nous reposer, mais pour entrer en mission. Mission de réveil, mission de transmission, mission de restauration. Femmes congolaises, femmes africaines, zonga na tina na yo, lobby ezali na nzoto na yo. Et nous, enfants de Yahakim Pavita, fils et filles d'une résistance spirituelle et historique,
Nous resterons debout pour vous accompagner dans cette reconquête. Que ces assises soient un fait de conscience. Tina ya bomwasi, ezali tina ya mboka. Soki mama atelemi, mboke kobonga. Merci d'être là. Tikala na motema ya koyoka. Tokotanga te. Tokokela eloko moko te. Que cette conférence ne soit pas un point final, mais une virgule sacrée dans une phrase encore longue à écrire. Que la lumière de Yakim Pavita, le feu de Nengwanzinga, le courage de Nengamafuta nous accompagne. Tina ya bomwasi, ezali tina ya ekolo mobimba, soki mama atelemi, mboke kobonga, soki mama aboyi kolimwa, biso nyonso tokobika. Avec ces mots, je déclare nos assises ouvertes. Matondo mingi. Matondo Kilandi. La Luli Mono, hein. Très bien vraiment. Balulinga to Luli Maloba. En chance. Bongisa. Matondo, avant que tu continues, Kilandi, namoni mokambi ya molongo baleki ya Kimpavita nengo mwese bakomi. Ah bon? Tokoito yamba bango? To yamba bango. Au moins, na assistance, ba protocole bosunga biso, boede biso, nengo mwese basala entrer na bango. Ceux qui toko se tenir debout, to yamba maman nengo mwese l'image ya molongo baleke Kimpavita, to beteli bango maboko makasi. Merci maman, nabuto si beaucoup zo bisika ya kovanda. Biso nyonso tozwi bisika ya kovanda. Merci beaucoup Kilandi, Nandenge pour ouvrir l'activité au travers de votre mot de circonstances. Nayango, toujours démarrer notre activité, le cadre est déjà dressé. Encore une fois de plus, tu reçois en assistance, ce qui te quitte tellement pour que tu exécutes l'hymne national Yamboka. Telema mwana Congo moko mibali. Telema mwana Congo tosangani na pasi, tosangani na bukasi pona gosomi. Tombola elongi ekumba makala. Pambwama Congo ya bakoko Congo mboka Congo elingama Congo toko tondisa yango pe toko batela monene na yango mokolo matuku misato na sa
sanza ya motoba mokolo mwa moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala nenzenelenge mokolo mwa lokumu beyandai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libela tobibekeli maboko makasi ndenge amose soki bokongo kozwa ya kovanda et l'assistance soki tokoki kovanda na biso Kilani Mbala, mot de circonstance, hymne national, conférence et bandit, hein, effectivement. Conférence et bandit, Torosenga Lisusu, encore une fois, Bolimbisi, Boteni, rigueur, makasité, Kolandela, décalage, il y a heure, Otobadeli, conférence Nabiso, Toyebi Ketam Boroyo, comme Mayo, Kobimawa, et les Bisaka, Mitema, Nabino, Tozana, Binoti, Ngonga iye tokende ko silisa pobo kende ko sosola nini ya mutu ya toki ko sala tata mampuya. Merci beaucoup Dylan. Déjà tokota na profondeur ya sujet. Tina ya bomwasi na kati ya mokili, tina ya maman na kati ya mokili. Pourquoi faut faire objet il y a toute une conférence awa na moni eza conférence monté mais ça cycle donc c'est-à-dire bozozwa temps ya kotambola Kinshasa mobimba pour signifier na ba femme le rôle au bako jouer. Donc je pense que nous avons besoin d'insister pour essayer qu'ils en likambo mo eza très important awa ya comprendre. Paragraphe mo eza kaka na kati ya mode de circonstance na ngai o ekomama ki na lingala tango mama abungi tina na ye mboka mobimba ebungi nzela mwasi aza na tina bazongisa ke na nzela bayi le pote balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi momemi bomoi ndenge tovandi awa biso nyonso towute na libumwa nani soki mwasi wana aza ya kobeba seki génération mobimba kozala na ye nyonso molongo mobimba ya kozala na ye ekobeba donc mwasi aza na posa balobelaka ye ntango nyonso Matondo, alors sans plus tarder tolekasiko na première intervention po tozwa sikoyo bozindo ya thématique oyo tozo partager na bino lelo tina ya bomwasi. La première personne à intervenir abengami bongo na kombo ya Kilandi Matunga Bwanga Kasa na bibo bakisa ngo bongo bango bakolobela biso la compréhension au bango bazana autour ya sujet oyoyo tina ya mwasi na kati ya mokili Kilandi Mbala opesi bango maloba. Déjà. Assistance pe bazose. Ba mesala na ye déjà. Kilandi Matunga Kasabwanga tale elenge mwasi balobe pa ina. On applaudit intervenante na biso peto la intervention na bango. Matondo mingi na maman modératrice na papa modérateur na biso ya mokolo molelo na kotikela bongo biso lisusu mesa ya mosala solo tozonisi mpe matondo na tata mokeli oyo akeli biso apesi biso mpe mabe ntango tokoka bongo koya banso tokutana na oyo esika na ntina ya mama ya likambo oyo esangisi biso na oyo esika nde wana mokolo molelo kolandela manaka na biso ezali bongo kandu mwa tuku mibale na minei sanza ya libwa bopemi bwa motoba mobu mokama na tuku misato na motoba solo na eleko bongo ya kintombo nde na manaka bapaya ezali bongo biso mokolo mwa tuku mibale na minei sanza bongo ya mitano mobu koto ibale na tuku mibale na mitano tope samedi nde bomesana bobenga yango tozongisi lisusu matondo nde mama ya likambo na biso oyo esangisi biso tina ya mwasi na mokili tokolikia lelo ndenge bato adisi na biso batalisi ete ezali bongo clôture ya tournée oyo esali bongo biso na biteni na yango misatu
tozalaki na komini bongo ya Ngalema elongwe biso toke na Kasavubu pe bongo tosukisaki na Tchangu. Tolobelaki kaka mwasi pona nini kaka mwasi pona biteni nyonso oyo mwasi azali longengo azali oyo azali kopesa kimia na kati ya bomoi ya bato. Nde wana mwasi yango azali nani? Mwasi yambo azali ekelamu ya tata mokeli oyo bango moko bakelaki babosusu babengaka bango nzambe kasi biso tobengaka bango tata mokeli po ete bango nde bakelaki biso pe bikelamu biso. Tokozwa mwa parenthèse a mukie pona mwa boyebi. Tata mokeli tango akelaki mokili akelaki tata pe nengwa to papa pe na mama to mwasi o tozolobela lelo. Akelaki bango pamba te po bazala bongo bakonzi ya biyebiso o tata mokeli bakelaki. Na kozala na bango na mokili esengelaki batambusama na botata mokeli pe basalela loi ya complémentarité. Tata azali mopesi nengwa to pe mama to mwasi azali bongo moyambi. Na kati ya kozala na ye moyambi aza na devoir munene oyo tata mokeli atiaki kati na ye. Na kozala ya mwasi na mokili mwasi oyo tata mokeli akelaki apesaki ba kapasite nyonso ya kokoka. Zala wana na mokili po o encadrer mokili oyo. Tomonaka ete ndaku oyo ezangi nengwa désordre ezalaka. Yango tata mokili abite mokili esengeli etambola na mobeko ya équilibre. Nde mwasi ya koya. Na mokili ya ebandeli mokili ya bopeto. Mwasi atambolaki na kobanga tata mokeli pe na ba principe oyo tata pesaki ye abandaki kotosa pe kosalela. Mokili etambolaki malamu po mwasi amiyebaki nani oye azali. Mobateli, motosi, moyambi, mosangisi, mozalisi. Na kati ya kozala na ye wana mokili ya bakoko na biso etambolaki malamu. Ezalaki mokili ya peto. Mwasi aliaki peto, mwasi alataki peto, mwasi alobaki na bopeto azalelaki na bopeto lokola botata mokili ezalaki kati na ye. Mokili evoluaki na lolenge nyonso na tango na yango. Kasi lelo toye kolobela mwasi po na nini? Tobalanisi mwasi ya bileko bileka na mwasi ya eleko otozali. Na bileko bileka mwasi wana oya tambusa makina boyebi ya tata mokeli yambo ete mopaya to mondele akoka koya na mabele na biso. Ba valeur wana ezalaki ya makasi. Mwasi azalaki na contact oyo mwasi alobi elobi tata mokeli. Ayebaki nyonso. Ata koleisa bato alesaki bilei oyo ezalaki lokola mino. Toliaki bilei ya tena tango bakoko na biso yango tomonaki pe bakoko wana bazalaki na bokasi. Bavivaki temps mulai bakomaki na ba siècle na ndamu. Meto tala mwasi ya lelo. Tozo zonga mokili ya molimo to tozo kufa na ba âge oyo ezobala na te. Tango mususu oboti te, ozana no elenge, mae oyo yelaki na mokili okokisi te. Pona nini? Tole mae ya peto te. Na eleko, oyo yo mwasi akomaki na ezaleli ya kimondele. Tango mopaya ye na mabele na biso, abomiki bo mwasi oyo ezalaki na botata mokeli na yango. Lelo tokomi kolia meme bilialia. Oyo ezopesa biso babokono ya lolenge na lolenge. Mwasi akomi ebobolo paresseuse ayebi kosala te na mokili ya bakoko na biso ya mbomondele ya mwasi mosali ya yambo. Papa kobima nengwa kobima. Bakebilanga bango mibale. Tata kokata zamba nengwa kolona.
mena mokili ya lelo mokili o mopaya kumbela kibiso mokili ya échantillon tala lolenge mwasi ya bebi tala lolenge mwasi ya tengami po azangi botata mokeli kati na ye yango tolobi te biso molongo baleke ya kimpavita tozwa ta chance wana ya kote ya bilenge basi oyo nanu bazongi mokili ya molimo te po ezala tar te po na bango ngai mwasi nayebi ntina na ngai nayelaki na mokili oyaki te po olamba kaka nasokoli bilamba nalambi nalati nalali nalamuki te yango te oyo oyelaki mwasi kati na yo oza na bakapasite nyonso po oza ya kokokela soki lelo basi bazalaki na botata mokili nde mokili oyo tozali eza ya kobeba te totala ndenge mokili ezotambolela mwasi aza base ya création ntango oza base ya création esengeli na yo ozalela lolenge kani kati na yo ozobimisa bakonzi bageni tata aza kaka mopesi yo moyambi oyambi ozobatela mbasi oyo aza na kati to mwana oyo aza na kati ya libumu na yo environnement na yo moko eza lolenge kani po mbasi abokwamaka na berceau ya mama c'est-à-dire na makolo na mama azokoberce wuta libumu akozwa comportement ya yo me mama nini oyo mwana kolanda ezaleli na ye mama oyo aza na botata mokeli environnement oyo tozali eza ya kokufa eza ya kobeba yango mpe tozobimisa bambuma oyo ebeba po yo moko nanu oyo ozobimisa mbuma wana oza ya kobeba kati na yo botata mokeli eza te toli nini okopesa na bana oyo ozobota po tozoproduire kaka oyo biso tozali na mokili ya mundele posa na ye ezalaki nini abomaki botata mokeli oyo eza kati na biso mokili ya bayindo ezalaki mokili ya mapamboli mokili ya bozwi mokili ya esengo oyo mwasi ayebaki kosalela kozala na ye me totala mokili ya mundele mwasi abungi nzela mwana aza koherite comportement ya mama mwasi fo alata okolata lolenge kani liboso ya bana na bato to liboso ya batata okotambola lolenge kani ozotambola a moitié nu okolata mini okolata babilamba oyo eza transparent oyo ezomonisa nzoto na yo mwasi azali mwasi ya valeur mwasi ya lokumu po aza kodetenir force mpe botata mokeli kati na ye ntango oza kobota mwana ayende mpo akokisama ye aye na yango me yo fo ozala peto na comportement na oyo yango mwana kokopie mwana alobaka liboso langue oyo mama alobaka mama yebise yaka na lipa akoya na lipa amène moi le pain aye na yango mama azolakisa ye papa bimaka na ye biso bamama towana devoir makasi soki bana na biso na bandako bazali kobeba faute ya mama faute eza na mwasi po papa bimaka akei mwasi aza premier ministre oyo aza koencadre ndako nsima ya mobali sikoyo ozojoue rôle na yo ya kipremier ministre éducation ozokotisa na bana alata na ye jipa mokuse esele oyo te eza mode okotisi bana na yo na kati ya mode nini ya mundele posa ya mundele eza nini mwasi moyindo abeba abunga botata mokeli ezala kati na ye te mpo azala toujours na kati ya fulu mpo ayebi ke na mwasi nde mokili ezali totala lelo ndenge baza koutilize mwasi mokili na biso ya bayindo ekufi tozwa kuta ata mokili mobimba yango ekufi mpola nini botata mokeli oyo eza kati na mwasi eza ya kokufa fo babandela mwasi
boyebi ekota kati na ye donc mokili ekufi po mwasi akufi. Fo babandela kolamba mwasi okolamba ye na nzungu te me na mateya ndenge lelo tozwi mosala ya kosala. Lelo bakulutu balekeli biso ba conséquences et corriger bango mais epesa biso pe mayele totala ndenge nini bango balekeli biso o toza nanu bilenge to ko encadrer avenir na biso ndenge nini lokola toza ba mama mboke toni na bakuluna na miyibi na bandumba. Mwasi azwi musala métier na ye osala nini na achel na sana oyo kelango pesonité totala botata mokeli ndenge bomami na mwasi atelemi na balabala atelemi po na nini atelemi te po azwa transport mais atelemi po azwa ba client wana banani batata bapesi 1000 francs bapesi 2000 francs ta degré mwasi akomi nzoto ya mwasi oyo eza na botata mokeli ekomi eloko pamba ekomi esakanelo tosakani na botata mokili. Mwasi soki abebi mokili mobimba ebebi yango tozomona lelo mokili ezotambola malamu te ingeta mokili ekotambola malamu te po mwasi aza ya kobeba mwasi tata mokili père créateur azali mais mwasi ti oza wana ozolandanga lelo yebaki oza mama mokeli pona nini ozokela milimo ya batu ebele elatami na kati ya bansuni yokeli nzoto bosangani na tata bobimisi nzoto ya mutu tata kozwa kaka tiki yo mutu ozobatela zemi wana ebandi na ba semaine eke na ba mois esala 9 mois totala ti bazemi mususu ekenda na ba 11 mois na pasi nyonso mama zolela pasi ya kobota mwana zobima te bachu batonga bazongisa boye me mama zobunda po na nini po atondisa mokili akela baye oyo ya tina bakoya na mokili ata pasi wana oyo toyokaka bamama bobungi yango po lelo bana na biso baherite bacomportement ya mabe oyo ezoboma botata mokeli kati na biso yo mwasi olati orgueil kati na yo lolendo mwana oyo kobota akozala na nini me lolendo oyo oza nango fui nini oyo keli akokende kodefa molato po batu bamona ye naza boye nazongisaka boye orgueil elati mwana mpona nini yo mama oza orgueilleuse yango mwana hérité toboma mokili wana o mondele ayelaki biso mondele ayeli biso mokili ya liwa ebomi kibonengwa mwasi soki abebi mokili nyonso ebebi bayebi que force ya nature ya kokela eza na mwasi pouvoir tata mokeli apesa na mwasi même ba musique na biso lelo bakomi koutilize basi po mwasi azangi valeur atelema liboso ya bato babinisa ye bolumbu yo mama moboti oyo obotaki mwana opesaki éducation ya malonga est-ce que soki ya solo oedikaki ye comme il faut akokaki kokoma danseuse po akende kotikaka mipende libanda na kolikia te éducation biso bamama toza na base ya kobebisa éducation ya bana tobosanaka te lelo mwana na nga okozala ministre na mokili nini na éducation nini okozala président okozala boye na mokili nini na environnement nini ozoloba mais ozokoka te kosalela to kolanda baprincipe oyo ekosala ete mwana wana soki akozala président azala président ya malonga soki akozala ministre azala ministre ya malonga mais totala bafruit na biso tobimisi lelo
ezolakisa ke mokili eza ya kokufa po mwasi eza ya kokufa. Bambuma nini tobimisi biso bamama toza na ngambu munene liboso ya tata mokili. Tobunda toboma mokili o mondele ayelaki biso yango ebomi ki botata mokili kati na biso ebomi bomwasi tokomi bandumba à cause ya mokili ya mondele. Bokonektondi biso na biliali ya bimela tobomaki mondele kati na biso. Mwasi aza na balolenge ya ebele, mwasi ya elenge, mwasi ya libala, mwasi mpaka. Toza na ba catégorie ya basi, tozolobela basi en général. Mais catégorie na catégorie eza na mae o ya yango. Bapaka o balekeli biso liboso, baboti na biso. Soki ba edikaki biso malamu, lelo ba conséquences mingi oyo bilenge basi tozokutana na yango, nde tokutama na yango te. Lelo biso toza na chance. Mibeko miabikela nsiku masemona eyeli biso. Yango ezosala ke lobi ba biso tozobimisa babongola mokili. Po mokili eza ya kokufa. Mwasi foto sekwisa ye. Azonga mwasi ya sika. Soki azongi mwasi ya sika, tokomona même na mokili ndenge ezotambusama ekotambola lolenge ote. Ozali nzungu. Nzungu oyo batu bazozela bilei ya malonga. Siko nzungu oyo ozali obatelaka yango lolenge kani. Lolenge kani mwasi ozotambusa bomoi na yo. Na molimo pe na mosuni. Tango yo mwasi ozobima na mibali kama. Yeba yango ozoyamba pe milimo kama. Oyo ekozala lobi kokoso pona avenir na yo. Okobota bana. Bana wana bazana makile ya bokeseni na mibali nyonso oyo tambuli na bango. Mwasi akelama pona mobali moko. Mais nini esali ke mwasi aleki na Jean, aleki na Pierre, aleki na André, aleki pe na bongo na bongo. Po mwasi aza ya kokufa. Soka azaki ya kosekwa, akotambula na mibali o wana te. Ba makila nyonso oyo ezokota yo ya wane koti. Lobi na yo. Okobota sorti ya bana ya ba makila oyo yambi. Po mibali oyo tamboli na bango. Bango pe bazaika na yo te. Oyebi moko na 10 oyo lekeli. Bango 10 wana balekeli na basi boni. Ba partager ba charge boni. Makila. Boni oyo kotisi na nzoto na yo. Alors biso ba tozozwa libaku. Ya koyoka ba message oyo toza kotalisa na bilenge basi. Tozwa ba précaution. Ya koyeba komi batela. Ko soigner environnement na biso. Ya ko préparer avenir ya bana o bakozala ba cadre lobby. Foyo moko mama ozwa nanu conscience. Tala ndenge otambusaka bomoi na yo. Bo elongo bani to oza à côté. Même na mabala na biso. Toza ba kondisima ya ba papa na bandako. Mais lelo moi c'est ça qu'on s'imposer devant mobali. Boto sezalité. Moi sika liboso mobali papa linga ke musala tikila mbongo ya kolia ya bana na bilamba na bango ekufi. Donc devoir noka ya kosenga papa mbongo kolia na bilamba ya bana. Nzoka mwasi fo bo vanda lokolo za tata mokeli fo bo tonga makanisi na tata pona lobi ya bana na bino. Papa yozo kende biso tozo tika na ndako na bana. Pona bokoli na bango esengeli nini? Ate esengeli boyokani na tata. Papa ke yo tikali vandisa ka bana. Eske mba mama tozwa katango ya ko vandisa bana na biso ya basi pe ya mibali ya kote ya bango. Soki batata bakozwa part ya bana ya mibali po bate ya bango po makamususu tango mususu koyoka soni. Mais maman ozana tango te ya koyoka mwana na ya mwasi soni. Po lelo kisasa ebebi na bandumba basi pe bakoma bakuluna pona nini? Dialogue ezalaka te. Ah, ye mwasi akola na etali
vi na ye te. Vi na ye te. Bakomona ezaleli na yo à travers mbasi to mwana oyo bimisi. Mwana wana ako refléter image na yo. Mais ceux qui ont tamboussé na éducation à mabe, eza yonde a copier yo. Olambaka, oebite ke mwana fo lamba. Tiozo kata matungulu, mwana sekende ko sakana. Mwana no est jeune fille. Okobenga ete yaka, yo katelanga matungulu. Matungulu ya biloko akolia bakata kango na taille oyo ya boye basala kango boye to sala ngo te akene ko sakana tamzo ebi place akete ya mike bakesakana o bakomi bilenge bakebe ngo saka ko tambola oyebite nini na nini bakei ko sala pona nini dialogue ezalaka te ba mama tozwa tango ya kosolela na bana na biso ya basi po baza ba venir ya lobby lobaki biso to bebi po baboti na biso bayokaki biso soni okomi na tango ya kibomwasi okoyebela yango na baninga makoyebisa otelandela yo soko moni boye yebisanga okoyebisa mwana te oza na tango kosolola na ye te mwasi akufi mwasi abebi mokili ekufi toyeba bavaleur na biso bamama toyeba kotala mokili ya lobi mokili oyo tozali eza ya kopola eza ya kokufa siko po tokende na mokili ya lobi tozongisa botata mokili yango ezosenga na biso bamama totanga mibeko ya bikela totanga nsiku po tokomprendre pose ya tata mokili ezalaki nini ntango akelaki mwasi na mokili toza na devoir makasi bamama tobongola bizaleli na biso moko pe tobongola ya bana na biso lelo mokili ekufi nani abomi mokili mwasi mais soki mwasi alobi te na likambo totala te na kati ya bandako ya mabala papa koyi kozwa décision moko boye yando mingi na kopesa biso lisusu maloba nde wana tobandaki koloba mwasi o wana amikokisi na mobali na ye nzoka nde mwasi akoki jamais kokokana na mobali mobali azali likolo mwasi azali na selingi oloba mobali azali mopesi mwasi azali moyambi ata ko bango mibale bakosala mwasi akotikala kaka na esika na ye ya koyamba mwasi ya lolenge o wana lobi na mobali na ye ke biso mibale touti kosala biso mibale esengeli tosala pe oyo etalimaka mwandako nayebi te mwasi o wana nini oyo akotisi na kati ya bana oyo azali kobokola donc lolenge ya mwasi wana oyo ezali kotalisa bolamu te to ezali kotalisa mabe akokotisa yango directement tina bana oyo aboti lobi bana wana pe pai bango bakokende bakozala kaka lolenge oyo mama na bango azalelaki bango pe bakosala ka bongo nde wana tala mokili ndenge ezali kokende kobebela nzoka nde mwasi na esika na ye ya koyamba akotikala kaka moto ya koyamba ya komikitisa ya kotosa pe ya koyoka koyoka nini oyo tata asengeli koloba pote mwasi wana akokana kokokisa kasi kolanda lolenge oyo akolobake te tokokani te mwasi na mbali bakokana te lelo tozomona balobi na biso parité ingeta parité ngo na yebi pete na tango ya bakoko na biso parité ngo ezalaki nini mais lelo tokomona parité ingeta parité ezali kasi mwasi yo ke kosala tata pa ke kosala toye nango tobongisi nango libota na biso ndenge nini libote kokene ndenge nini avenir kozaila mais parité ezate ke pona koloba ke tata soka lobi boye ngape na zongisi bopoto kokani biso mibale tozosala eza bongo te wana eza lolenge ya mwasi oyo mundele ayelaki biso oyo mwasi oyo abomi société ya mwasi moyindo azokoka lisusu komiyeba te azokoka lisusu komizalisa te tokomona kaka mwasi moyindo wana ye moko nanu ndenge aza moyindo amilingi te mpo nini aza moyindo amilingi te nzoka nde esengeli yambo omilinga nanu yo moko po okokisa oyo tata mokeli atia kati na yo tango oyo miboyi yo lobi te ngai esengeli nazala lokola Marie Jeanne ozwi lolenge ya Marie Jeanne kasi obomi lolenge ya Kapinga ekufi
donc kapinga akoresiste lisusu te Marie-Jeanne nde akoresiste misko Marie-Jeanne akoresiste na ezaleli nini netamboleli nini neleli nini nelateli nini yango tozomona lelo mwasi moyindo akomi kotambola mutoko benga yango bolumbu polo lenge mwasi azali kotambola na kata bolumbu wana yango ezali komodire mboka na biso po tango nyonso o aleki alati la mama longa te okuna aleki alati la mama longa te okuna tamboli tolo polele okuna tamboli mipende libanda ezali komema lipamboli te ezali komema botutu na kata mabele na biso ezali komema botutu na kata mboka na biso ndoka biso balobi mwasi azali oyo akobota oyo akopesa bomoi bomoyo mwasi akopesela yango te na lolenge wana akopesa yango na kata botata mokeli lolenge bazaliselaka mwasi moyindo oyo azalaka ya mwasi ya soni po mwasi moyindo azali mwasi ya soni oyo akoyeba kozala ya komibomba oyo akoyeba kobatela nzoto oyo akoyeba koteya mateya ya malamu oyo ekokumba mbuma ya malamu na kati ya libota nzinga esika vandi esika yake kosala musala mateya wana oyo kopesa implice na musala oyo azali kosala kasi lelo mwasi moyindo azali kaka mwasi oyo asukoli atie makolo likolo ya kiti azali mwasi oyo atie makeup azali mwasi oyo liye wana soka sopi kabelo donc azaka na posa baloba Marie-Jeanne bongi yango te wana ezali kufa ya mwasi nzoka na epai na biso bayindo mwasi azali mwasi ya misala mwasi oyo akosala mwasi oyo akopesa lisusu bomoi meme na mokili ezali mwasi siko biso mwasi wana bi ngai o wana yango te pona nga esengeli natia manzaka tango oyo tie manzaka erandaka mwasi paresseuse po meme bilamba akosukola ngo tama manzaka na ngai ekobeba verni na ngai ekolongwa makeup na ngai ekosala boye nzoka na mwasi moyindo azali mwasi ya misala esengeli kosala po meme ata otie manzaka na po simba ne fils kata ndunda ya pamboyo okosimba ngo na nkele donc mwasi akomi esakanelo eloko ya pamba oyo azozela basalela ye eloko bakosalela yo ekokokana na posa ndengo yo lingaki osalela te nzoka esengeli osala yo moko po okokisa posa ndenge yo lingeli likanisi na yo ezala mais soki basaleli yo ekobala na te pe ekokokana te mwasi moyindo akoma kaka mwasi moko o babengaka inutile mwasi oyo alingi bamona ye kaka kasi biso na vutuka vana mpambu vidila toyende koluka basi oyo bakozala basi ya tina kobana na mukolo ya lelo kino lobi oyo bakobota bana oyo bakoyingela suna mokili oyo bakozala mokili ya tina mokili oyo ebandeli wana mokili oyo esengo mokili oyo ebotaki lisusu mbuma ya malamu kasi na mokili ya lelo te ndenge tozomona ndenge tozotambola kana olenga ngitina tozomona lelo mabe ekoti makasi lelo ebandaki na bafazer bafazer na boye pona nini mwasi abebaki aboti pe bana oyo bazangi tina sima ya kolongwa na bafazer lelo tokomi na bakuluna pona nini mabe tango ezobota pe mbuma oyo ezokola kaka se kokola kasi toye pai na bino na nzela fumu ne sonya nzila oyo azali kotangisa biso mibeko ya bikela bandeko balandi to bandeko babiangami boya kotanga mibeko ya bikela oyo ekozongisa biso lisusu batu na kati ya mabele na biso oyo ekozongisa lisusu mwasi moto ya tina na kati ya mabele na biso po ete mabe to botutu to bosoto ebima po botata mokeli ekokana kovanda lisusu na kati na biso bayindo to na kati ya banengwa po te bato ya tina bakoka lisusu kobotama bato ya bwanya bakoka lisusu kobotama baye bakokela bakoka lisusu kobotama me kasi soki toye kotanga te tokobanda kobaluka kaka na kati ya bosoto oyo pe pasi tozolela biso pasi boye na boye moyindo to mwasi moyindo akolongwa na kati ya pasi te akobanda kotourne kaka na kati ya pasi nzoka nde esengeli boya kotanga boye kola mibeko ya bikela boye ndenge nini mokili etambolaka oyeba tina na ngai mwasi ezali nini nayaki kosala nini mosala na ngai ezali nini tango yo koyeba nde wana okomona mokili
ekoyeba kosusu na kozonga na esika na yango nde tozomona na kati ya mwasi lelo okomona mwasi ntango esi etanaki oyo ezaki mwasi ntongo etani akotika ndako na ye asukoli te abongami abrose meme ata kobrose te ye wana abimi atraverse akepa moninga oke koluka nini na ntango wana nzoka ntango yo olamuki esengeli yango omipetola omibongisa nde wana yo koyeba koluka bandeko boni bolamuki boboye na boye me yo olamuki kaka na kolamuka na lolenge nyonso yo olalelaki yo wana so okatisi ngambo okepa bavazin tala mokili lolenge ebebelaki kasi bakoko na biso bazalelaki lolenge bongo te bango batambolaki na botata mokeli batambolaki na koyoka nyonso batambolaki na kotosa nyonso ndenge nini mokili to ndenge nini bakeleli bango bakoki kotambola lelo tozomona esika tovandi mwasi na moninga mwasi koyoka neza te me okomona na pe makambo moko ezangi tina te po balobaki nanga kabelo na tiaki eza mabe nyonso wana mwasi ya bebi kasi tolingi basi oyo ya lolenge wana te tolingi basi oyo azake na lamuki na tongo ndako nanga ezosenga nini tango ndako nanga ezosenga esengeli nasala nini mpo na libota na nga to esengeli nasala nini mpo na mboka na ngai lelo mboka ebebi tozomona bamama ministre bazali toyebi te toloba nini po tango basi bazotambola bolumbu bamama ministre bazali mokano nini bazali kozwa me lokola kaka biso nyonso tozali na kati ya libebi yango wana tozotambola kani ata bamoni libebi wana moyeba lobeza te balobi nini monde évolue la nini na kati ya mabe nzoka esengeli tolongwa na kati ya mabe toluka nde bolamu oyo ekoluka kobatela nanu mabele na biso po bomoi nango ezonga malamu kasi tolongwa na ngambo wana ya mabe yango wana ozomona mwasi nde toye kolobela awa mwasi o wana azonga mwasi ya o abengami mwasi kasi mwasi mondele te na kotala teke te po ngai namonaki na filme wana basalaki boye bazongisaki bongai te lelo ata bafilme tozali kotala biso bamama tozotala na bana na biso ya basi bafilme oyo ezobebisa tozwa na lokola bafilme bolingo yo mama ovandi na mwana no ya 15 ans liboso ya TV otala na ye filme bolingo mwana wana oteyi ye nini otindiki ye na bolingo wana to osali nini mwana wana obongisi ye to obebisi ye nyonso wana eza devoir na biso bamama tango omoni eloko ya ndenge wana na kati ya TV okolinga kutu te mwana tala kutu okobenga mwana ovandisi ye mama eloko oyo omoni wana tala conséquence nango eza boye yo komi na eleko wana te esengeli te otala eloko ya boye te mpo na biso bamama tozotrouve yango eza normal tozoseka mwana ntango atali akoluka toujours akende na expérience ya likambo oyo atali akoluka akende na expérience ya likambo oyo atali lobi mama yo okoloba na mwana nini okoloba na mwana nini eloko akoloba na mwana eza te po botali yango ensemble na yo na mwana na yo nzoka nde eza mabe esengeli tobatela nanu bana na biso wana bango nde bakokontinue mokili ya lobi mokili wana balobi na biso ezali mokili oyo ekozala mokili ya esengo mokili ya mapamboli mokili oyo ezangi libabe oyo ezangi bakonsekansi oyo tozomona lelo mpo lobi ezala te biso bamama ya lelo esengeli to encadre bana na biso tolongola bango na banzela oyo elongobani te tolongola bango liboso ya batv lelo tozomona ata na batelefone mabe ekoti mingi tango oyo opesi mwana ye moko deja se amilekeli amiyebeli mama olakisaka mwana nini olobaka na ye nini eza lokwa nde bakoko na biso balobaka mwana yambo akende zando nde tango yo koteya ye soki auti zando koteya ye te mais sikoyo yo so opesa ye telefone oyo yake kodécouvrir ya makasi na kati ya telefone wana okoya koteya ye nini tango oyo koyebisa te mama oyo otebi te mokili ekomi na esika yango ekomi donc eza devoir na biso bamama tosala makasi po mokili wana bazelisi biso lobi to resir yango biso nde tobanda etumba yango lelo kobengana mokili oyo toyambaki tokotisa mokili oyo bazozelisela biso mpo bibana na biso wana tokobota bango nde bakokela oyo ekokamwisa mokili mobimba donc na bongo biso bamama esengeli toyeba kozwa responsabilité na biso na kati ya mabele na biso na kati ya bandako na biso na kati ya misala esika tozokende nzinga
tomonisa responsabilité na biso wana mpo bolamu ekoka na kokota na kati ya biso bamama oyo nde toye koluka pai na bino bandeko na biso bayebozolanda biso to babiangami na biso esengeli mwasi azonga na lolenge ya botata mokeli mpo azonga esengeli aya kotanga mibeko miabikela tosuki bongo na komba walo mofumu. Merci, on applaudit Tobekeli Bango Maboko. Je pense que ceux qui ont un moment dans la conférence, il faut un rendez-vous de savoir. Parce que tu as découvert que l'écolo y a les faits, il y a n'engagé existé que tu as un abisoka kabatu, tu lia et ça la canini, tu mets ça la canini et ça en amour le reteza na mo batu. Tu dois comprendre que la femme a quelque chose ou à garder en akatinaye intérieurement. Que ceux qui a battu en moté à cause en mesure il y a que transmettre en moté la tango à cause la blé à télémaliboso à batu po loba. Donc c'est à dire à cause la mutumoko ozo transmettre soit uneako def expression azo transmettre à ta vibration T. Il y a quelque chose qui manque. Oui, pour ça là qu'il y ait un changement effectif dans la société. Néanmoins, merci. Maintenant, domaine d'intervention nabino. Toujours continuer à apprendre. Je pense que Nabato Bazapé n'a pas préoccupation, pas question, bozo comment, parce que comme à un moment où on peut s'abisso de parole pour que tu interagir, n'a pas conférencière, n'a pas intervenante, pour tout bimanelo comment où est hyper important. Pour nini, il faut kaka, moi c'est respecter certains principes, normes, moko boy. Pour ça la finalité nini enfin. Parce que toujours exister oui pour nabiso moko, mais lobby toujours exister pour nabiso moko parce que d'une façon ou d'une autre société les autres peu modèle au travers nous. Donc comme na phase de la troisième intervention, wana ekozala na nengwa mangaza Soumaïli, biso affectueusement te benga bango dada pour ba édifier biso autour ya thématique au tozo partager tina ya mwasi na kati ya mokili. Kila nimbala bozan quelque chose à dire et Mboto pe sadada maloba. Matondo mingi tata mampuya na bolikia kolandela ngonga dada bakoki na bango kozwa maloba po tokoba na biso na eteni ya misato ya conférence. Bolimbisi tokosenga na biso banso tobaki toza na invité spécial, invité surprise. Nde biso nyonso tokotelema mpona koyamba bongo invité surprise na biso ya mokolo mwa lelo. Tobeti maboko makasi. Tobeti maboko makasi pour notre invité surprise. Tango Tolobi, invité surprise, invité spécial, ya mokolo malelo, wana tomoni bango mei, fumukusu kia munzala mpanda na Angola, nesongi ya nzila. Mokobi misala ya 1921, mokonzi ya banganga ngunza, chef spirituel, rénovateur de la religion africaine, Vuvamu. Nesongi antina fumukusu kia mzana panda Angola bolongo baleke yaki mpavite tondi na esengo komona bino lelo invité spécial boza tata kasi pona lelo bana balobi bozala invité spécial na bango eko bénéficier na babianga mina biso ya mokolo mwa lelo balobaka mutu to lukaka to bango na terme wana mutu to lukaka yeyo. Ah, bien ami mususu pe basongi sibiyano donc c'est que baluka penza ya solo ne songi nzila nde na boto sinyoso to sengeli ko pesa bino to pesi bino esika ya bovanzi matoto to bovanzi bongo
cordon général ya Lisanga. Poni nite kolandela bokonzi ya Lisanga kobanda na Afrique centrale pe molandina banganga nguza banso bozi esika ya kovanda. Pe biso banso tozi bongo bisika ya kovanda. Wana tokomaki na troisième intervenante na biso dada Mangaza Soumaili wazali bongo cordon général ya bamolongo nyonso ya Lisanga, molongo bantekolo, molongo baleki, molongo bana ndenga mafuta. Malobe epai na bino cordon. Matondo mingi bato adisi na biso ya lelo pona kopesa biso maloba. Yambo ya maso tozongisi matondo na tata mokeli balongo pe bakoko na nzela ya walongo Fumukimbangu na ndenge batindelaki biso nsiku pe motangisi na bango oyo tobengi na kombo ya liebo ya nzela mai ya bomoi Fumukusu Nkiambunza la mpanda na Angola. Ya solo lelo tozali kolobela mingi o etali role ya mwasi kati na société. Tina ya mwasi kati na société. Tina ya mwasi kati na société. Kasi pona koyeba tina ya mwasi kati na société, to role ya mwasi kati na société, tosengeli kozonga na ebandeli. Soki tozongi na ebandeli, tokotanga na nsiku ete tata mokeli tango bakomaki na eleko ya likokisi bolimbisi cordon Soumaili na semaka na patia na kamata tunasemaka boko tsabiso mbala moko toke na Luvanium tozongi na Katanga tokokita muke na Equateur kote bata Mangala bazalaka matondo mingi. Aksanti sana. Tutasema na Swahili. Vile nilikuwa nasema tangu mbele juu ya kusema nini mwanamke anapasha kufanya ndani ya dunia, nini mwanamke, kazi gani mwanamke iko nayo ndani ya dunia. Inafaa turudie mwanzo tujue vile Mungu aliumba dunia. Na juu ya kujua vile Mungu aliumba dunia, tutarudia kunsiku vile tulisoma nsiku, vile tulisoma nsiku enye Fumukusu Nkiambunza la mpanda na Angola alikuja kutusomesha. Baba muumbaji wakati balifika kwa wakati ya kupenda kujionesha, balitafuta namna gani banaweza kujionesha. Na njo bakaumba bamalaika. Wakati baliumba bamalaika, baliona kama bamalaika benye tunaita ba ange, benye tunaita kulingala bambasi. Uswahili tunabaita bamalaika. Bamalaika balipasha kumsaidia kukazi alikuwa nayo, kunia ile alikuwa nayo ya kupenda kujionesha. Kisha kuumba bamalaika, Mungu akafanya plan namuna gani atapasha kuumba dunia. Dunia yake ilipenda aonekane. Tulikuwa tunamsikiaka tu, watu walikuwa wanamusikia me hawamuonake. Ndio Mungu alifanya plan namna gani ataumba dunia. Wakati alifanya ile plan juu ya kuumba dunia, akawapatia wamalaika. Akawapatia wamalaika wakuje kujenga dunia vile ilikuwa nia ya baba muumbaji. Wamalaika wakaumba dunia, bakajenga dunia vile baba muumbaji alipenda. Bangine balienda juu ya maji, bengine balienda chini ya maji, balikabula nafasi yote hivi bapashe kutimiza ile ilikuwa nia ya baba muumbaji. Wakati walimaliza kazi yao ya kuumba dunia na vitu vyote biko ndani ya dunia, baba muumbaji alifurahi sana. Alifurahi sana kwa kuona kama wanatimiza kazi
kazi enye aliwapatia. Lakini pale balimaliza ile kazi, wakati wa malaika balimaliza ile kazi, dunia ilikuwa haianza kutumika. Dunia haikukuwa na umri ya kuweza kutumika. Ilifaa baba muumbaji alete pumzi, alete nguvu hivi dunia ianze kutumika. Na vile baba muumbaji iko na nguvu, iko na uokozi wake iko juu ya jua, ndio baba muumbaji akaleta uwezo kudunia, akaleta uwezo viumbe vyote ili vianze kutumika. Na njo akaleta maisha viumbaji vyote na vile vikaanza kutumika. Lakini ile yote ilikuwa hayatimizwa tu ile nia ya baba muumbaji yenye ilikuwa ya kupenda kujionesha. Ndio maana baba muumbaji kisha ya kuumba dunia na vitu vyote kunjia ya watakatifu, baba muumbaji akaumba mtu. Sasa wakati aliumba mtu, hatuwezi kuingia ndani juu wenye walitufuata walifasiria namna gani Mungu baba muumbaji aliumba mwanamke na mwanaume. Dunia watu ile waliumbwa na baba muumbaji na vyote viko ndani, balikuwa na masikilizano sana na baba muumbaji, na balikuwa banatii baba muumbaji. Ile yote baba muumbaji alikuwa anapenda, njo mtu alikuwa anatenda, na mtu alikuwa vile vile kusikilizana na dunia. Ile yote mtu anakosa, mtu alikuwa naipata ndani ya dunia, na wote walikuwa wanatembea walikuwa wanatembea na sheria ya kusaidiana. Enye huyo anakosa atapata kwa mwenjake, enye mwenjake anakosa atapata kwa mtu mwingine. Dunia ilitembea mzuri, maneno yote iliendelea mzuri, hakukuwa hata hatari moja, hakukuwa hata ubaya moja. Ikafika wakati enye ubaya ilikia kutuingilia. Vile wenye walitufata walisema inafaa à peu près 5 siècles tangu ubaya ilituingilia. Inafaa 5 siècles tangu ubaya ilituingilia. Vile wenye walitufata walisema ni tangu le 3 mai 1491 njo ubaya ilituingilia. Batui baliona kama vile tuko tunaendelea kuishi na masikilizano na baba muumbaji, hawatapata namna gani wanaweza kuya kutuhukumu, hawatapata namna gani wanaweza kuya kutukabula. Na njo maana ifaa baingize ubaya. Kwenye bataingiza ubaya, tutakia kuachana na baba muumbaji. Sasa leo hii njo ile tunakia kunonesha kama ubaya ilituingilia iko deja 5 siècles. Na ile 5 siècles yenye ubaya inaingiza ubaya, inaua kabisa societe yetu, inaua kabisa mgini yetu, inaua kabisa dunia yetu. Ndio maana leo tulipenda kusumulia na wamama. Teme au sije yetu banasema nini mwanamke, kazi gani mwanamke iko nayo ndani ya dunia. Kama tunaangalia leo hii, tunaangalia tabia ya wamama ya leo, tunaangalia mazoezi yetu ya leo, tutasema kama wamama atujue tuko wanani, na atujue kazi kubwa gani tuko nayo juu ya dunia. Juu ya nini mimi nasema vile? Kama mimi nasema vile ni kufuatana na tabia mazoezi tunakuwa nayo masiku ya leo. Baba muumbaji wakati aliumba mwanamke, alimupatia ba valeur na ba kapasite ya mingi sana, sababu alijua kama mwanamke mwenye tunamuita mama iko sawa, iko chungu mwenye atapiga chakula yenye takulisha dunia nzima.
Na vile iko chungu mwenye atakulisha dunia nzima, inafaa ile chungu ikuwe safi. Sijue tuko wa mama hapa, sijue mama gani mwenye anabebaka chungu ya buchafu na anapigia chakula. Haiwezekanake. Inafaa kusukula chungu ikuwe safi na njoo utapiga watu watakula. Vile mama iko chungu mwenye atapiga chakula italisha dunia mzima, ule mama anapasha kuwa na namna yake ya kuishi na namna yake ya mazoezi juu akulishe watu chakula ya mzuri. Mama iko msaidizi wa baba. Hata kama anaolewa, ndio baba ni iko sultani wake juu pale neno ikafika leo batauliza baba nini namfikia mama. Baba iko sultani wake, na kwa ile maana mama anapasha kuheshimia sana baba. Ndio vile vile iko msaidizi wa baba. Atamsaidia baba kumawazo, atamsaidia baba kumapashwa, atamsaidia baba kukazi ya kulea batoto. Lakini leo tunakuwa tunaona mbali. Sie ba mama, pahali tukue chungu, sie ba mama tunakuwa mifiniko. Na mimi sijue tuko ba mama hapa, sijue kama juu ya mfiniko. Na sijue kama nini tunaweza kupiga juu ya mfiniko. Tokomi ba mifiniko biso ba mama. Tolamba kabiso nyonso, toebite na mfiniko. Biloko nini okolamba likolo ya mfiniko. Nde biso ba mama tokomi bongo. Na tango tokomi ba mifiniko, role na biso, tina na biso tosengeli kosala kati na mokili, ebebi mbala moko. Tobongoli yango mbala moko. Tozali susu ba yo wana tata mokelia. Baba muumbaji alituumba juu ya kukulisha dunia mzima. Sababu gani mimi nasema vile? Tutaangalia maisha ya leo. Sisi wa mama tunakuwa maua. Maua hii tunaita na français fleur. Si ba mama tunakuwa maua. Maua na namna gani? Maua inafaa siku yote uko na arose. Inafaa kumwanga maji siku yote juu ile maua isikufe. Namuna gani vile si ba mama tunakuwa vile? Sababu tunakuwa kuitwa, tunaitika batuite ba couverture. Hii na Swahili tunaita bulangeti. Tunaitika batuite ba bulangeti. Juu ya nini? Tunakuwa mtu wote mwenyeko na lazima ya kupata moto, anapita tu kubalabala juu si ba mama tunakuwa kusimama kubakwen. Atuko tena ndani ya manyumba yenyewe ilikuwake inafaa kuingia juu ya kuona ule mtoto mwanamke, juu ya kuona ule musika, inafaa kufa nguvu sana. Mesi benyewe tunakuwa tunesha kujileta kubalabala. Juu ya nini? Niko couverture. Mtu mwenye atakuwa na lazima ya kufinika, atakia kunibeba, anaenda ananifinika. Si ba mama pahali tukue chungu. Hii enye italisha dunia mzima, tunakuwa batu ya huyu anapita. Sasa tunakuwa kupokea babwana hata 15. Mama moya anakuwa na babwana hata 14. Na ile yote inafaa nini? Ile yote iko inaharibisha mama. Sababu gani? Mama anachanga damu ya banaume mingi ndani mwake. Na sana anachanga damu ya banaume mingi ndani mwake. Wakati atakia kuzala mtoto, ule mtoto atazaliwa na ile damu ya bababa bote bale. Sasa tutaona tuko na mtoto kunyumba, iko na tabia enye atujue kwenye anatokea nayo. Hapana, ni tabia ule baba ule, ni tabia ule baba ule, ni tabia ule baba ule. Au ile matabia yote inachangana ndani ya mtoto, inamletea fujo. Hajui afuate sasa tabia gani. Mtoto anatoka nje, mtoto anakuwa mwizi, mtoto anakuwa kuluna, mtoto anakuwa asikilikane tena kunyumba. Kosa ni kwa nani? Kosa ni kwa mama. Wewe mama mwenyewe unaitwa berceau de l'humanité. Wewe mama mwenyewe unaita Mungu. Wewe mama mwenyewe unaita
we mama mwenye unaitwa mzazi, unaitika tu kuzala, lakini hauna uchungu ya maisha ya kesho ya ule mtoto. Unaitika tu kuzala, lakini haujue ule mtoto kazi gani atakuwa nayo ndani ya dunia, au kazi gani anapasha kufanya ndani ya dunia. Sisi wa mama tunaua dunia. Role tunakuwa nayo hapa sasa si wa mama kudunia, ni ya kuua dunia. Tunasahau kama vile tuko chungu enye tunapasha kulisha dunia mzima, ule mtoto mwenye atakuwa president kesho, ule mtoto mwenye atakuwa ministre kesho, ule mtoto mwenye atakuwa mkubwa kesho, inafaa azaliwe na mama mwenye iko safi. Mama mwenye iko safi maana yake nini? Mama mwenye iko safi maana yake mama mwenye hakuchanga madamu ya watu wa mingi. Na njoo ule mama mwenye atamfundisha ule mtoto ba valeur enye ule mtoto anapasha kufata na enye ule mtoto anapasha kutenda. Sababu mama anazala mtoto, mama anabeba mimba, anachunga mtoto ndani mwake, anakia kumuzala, anamchunga tena ule mtoto si atakuwa mkubwa, na anamwadibisha. Haiko tu anamtupa, anamwadibisha. Juu banasemaka kuruga ya Kifransa, banasemaka hata kama unaenda huko na banakuuliza, banaulizaka langue maternelle, abaulizake langue paternelle. Sababu gani? Sababu mama njo anafundishaka mtoto. Lugha ya kwanza mtoto anasemaka ni ile lugha mama anasemaka. Tabia ya mtoto itafatana na ile tabia mama alimuonesha. Sasa hivi siye ba mama hatuna reference, hatuna mtu mwenye anatupatia mawazo ya kusema kama mie nafaa nikuwe sawa ule. Tunafaa yetu maisha kufatana na vile wazungu walikia kutonesha. Tujue kama tuko tunaua dunia. Watoto wanazaa, iko na nyota ya kukua mkubwa, iko na nyota ya kukua president, iko na nyota ya kukua ministre, ndio anafika ministre, ndio anafika president, lakini hana maadibisho. Hana maadibisho juu ya nini? Juu mama mwenye alimuzala anakosa maadibisho. Vile banasemaka kuruga ya Kifransa, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mama ye peke anakosa maadibisho. Maadibisho gani atampatia mtoto? Ndio maana tuko tunaona leo hata mtu iko mkubwa, hata mtu iko kukipindi gani, lakini hana maadibisho. Iko tu sasa mtoto mwenye alizaliwa bila mama, bila mzazi. Juu ya nini? Juu ba mama yetu biko deja ya kuharibika tangu zamani. Juu ba mama yetu habana maadibisho yenye nabo balipata. Njo maana dunia leo iko inakufa. Kwetu banasemaka mama anakufaka fasi moya na mtoto wake. Lakini kama tunaenda leo inakuwa mbalimbali. Ule mama mwenye anazala mtoto, ule mama mwenye anabeba mimba, anazala mtoto, anachunga mtoto, kesho yake anatupa ule mtoto. Juu ya nini anatupa mtoto? Bali nielezea kama ule mtoto iko mulozi. Juu ya nini anatupa ule mtoto? Bali nielezea kama huyu mtoto njo ananibloke, huyu mtoto njo blocage. Tunasababu kama ni we mama njo ulimuchunga, we mama njo ulimwadibisha, we mama njo ulimuzala, lakini unaprefere kutupa mtoto. Unazala mtoto lakini unasababu maisha yake ya kesho itakuwa namna gani. Unasababu kazi gani ule mtoto alipasha kufanya kwa dunia. Siba mama tunaua dunia. Banasema ndio mwanamke Mungu alimpatia ba kapasite mingi na ba valeur mingi. Inafaa tusaidie wa baba. Ndio, juu nisaidie baba kwetu kwanza baliniambia sema inafaa tusome. Ndio inafaa tusome twende masomo mbali. Hivi tupate kutumika. Ndio. Tunafata masomo tunatumika. Masomo yenyewe tunaifata namna gani? Juu deja tunatoka kuma nyumba yetu bila maadibisho.
tunatoka kumanyumba yetu bila modèle à suivre. Hatuna modèle à suivre. Tunatoka kumanyumba yetu na sauve kipe enye takukuia tunjo inakukuia. Mtoto anaenda kusoma bila maadibisho, yote yenye tamukuia kukichwa na njo ile atatenda. Yote ile ataona ku réseaux sociaux na njo ile atatenda. Tunasababu kama réseaux sociaux hata kama ilikuya haiko tu juu ya mubaya. Inafaa tuangalie nini ya mzuri yenye iko ku réseaux sociaux enye tunapasha kuexploiter. Ku réseaux sociaux inapasha kutusaidia juu tutimize, tutembeze ma bonne valeur. Habari ya Walongo Fumukimbangu inafaa tuitembeze. Inafaa tuitembeze. Lakini betu ba model kama tunafata réseaux sociaux, ba model betu banakuwa ba influenceuses. Ba influenceuses benye ka tunaangalia nini biko banafanya, ma influence yabo ni mabitu moya enye aitupatie heshima. Ni mabitu moya enye haisaidie dunia kwenda mbele. Ni mabitu moya enye haisaidie Afrika kwenda mbele. Kama tunaangalia mingi ba influenceuses ni mingi tu biko banaangalia ni ma influence tu. Ni ba influence ndio biko banafata. Banafata nini? Banafata ma apparence tu. Banafata ma apparence, banafata ma influence. Na ile yote ni mzungu ndio alituletea juu ya kuangusha mwanamuke, sababu alijua kama mwanamuke ndio mwenye anajengaka dunia. Balijua kama mwanamuke ndio mwenye anaendeleshaka dunia. Balijua kama éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Na kama unapenda kudetruire nation, kama unapenda kuvunja nation, inafaa kuanja kwa mwanamuke. Aribisha maadibisho ya mwanamuke, dunia mzima vile vile itaharibika, dunia mzima vile vile itakufa. Njo situation tunakuwa nayo leo hii. Bale ba influenceuses banapasha kuwa batu moya benye banapasha kudiffuser ba bonne valeur ya mwanamuke. Banapasha kuonesha kweli role ya mwanamuke ndani ya dunia. Role ya mwanamuke ni kujenga, role ya mwanamuke haiko ya kuharibisha. Role ya mwanamuke ni kujichunga, sababu yeye ndio atazala watoto, bale batoto ndio batakufa dunia ya kesho. Role ya mwanamuke ni kuchunga vile vile bale batoto, kubaadibisha bale batoto, juu bale batoto ndio batajenga dunia ya kesho. Me kama sisi banamuke deja tunakuwa kwa ile role ya kuharibisha batoto, kukosa kuadibisha batoto, kesho itakuwa namna gani? Mwanamuke ule mwenye atakamata dunia ya kesho, mwanamuke ule mwenye atatumika kazi ya kudunia ya kesho, atakuwa namna gani? Bana sema sasa nafaa tutumike juu baba Mungu alitupatia makapasite, alitupatia ba valeur ya mingi. Ndio inafaa tutumike. Wakati tunaenda kutumika, est-ce que tuko tunakonserver ile ba valeur ya kinamuke enye Mungu alitupatia? Ao ni ule mwanamuke tu mwenye anesha kuharibika tangu mbele, mwenye anakosa maadibisho kubazazi yake, na njoo mwenye ule anaenda kusoma, mwenye anaenda kutafuta les points sexuellement transmissibles, na njoo ule mwenye anaenda kutumika, mwenye anaenda kutafuta promotion canapé, ni ule mwanamuke mwenye anesha kuharibika, njoo mwenye iko anachunga akuwe ministre kesho. Ule mwanamke mwenye anesha kuharibika njoo iko anachunga akuwe mkubwa kesho. Kitu gani itatoka kwa kitu yenye anesha kuoza? Hakuna kitu itatoka kwa kitu yenye, hakuna kitu itatoka kwa ile kitu inesha kuoza. Hakuna kitu tutabenefisie kwa ile kitu yenye anesha kuoza. Na ndio maana tuko tunaona leo dunia haiendeke. Dunia haiendeke tu si banamuke tunesha kuranverse role yetu ndani ya dunia. Olie tukue chungu ya kupika chakula nyeta kulisha dunia mzima. Olie kupika chakula kuchungu ya safi, si tunakuwa mifiniko. Si tunakuwa maua ya kuaroze kila siku,
tunazala batoto na damu ya bababa 15, ile madamu yote kukichwa mtoto inamletea trouble. Mtoto ajua afe nini, aibe mubaya, ende akafanye nani kikuluna mubaya, ende huko yote binamkuia juu ile madamu yote iko natumika ndani ya mtoto. Tunaangalia vile vile si ba mama. Mungu alitupatia makapasite na bavaleri ya mingi. Tunasema hapana, hivi mimi niko mama, inafaa maana yake sasa na mimi mama niangalie namna kanimie inafaa nipate franka. Juu wanasema tuko na makapasite ya mingi. Si ba mama tunasikia haya kutia sani kukichwa juu niende niuzishe mkate. Tunasikia haya kutia sani kukichwa kuuzisha matembele. Tunasikia haya kutia sani kukichwa juu ya kuuzisha sombe. Lakini hatusikii haya juu ya kutosha manguo saa yote mbele ya banaume juu ya kubaonesha mwili yetu. Tunasababu kama mwili ya mwanamke iko sacré. Mwili ya mwanamke iko sacré juu ya nini? Juu mwanamke iko nusu ya baba muumbaji. Mwanamke iko nusu ya baba muumbaji. Baba muumbaji haiko mtu wa kufezeeka, wala baba muumbaji haiko mtu wa kujifezeesha. Mesi wanamke tunakuwa kujifezeesha. Tunaprefere kuikala kukwe, kila mwanaume akuye kutufata, kila mwanaume atufate. Mwisho wa juma au mwisho wa mwezi tunasabia makuta enye tulifaa wakati kumabitu ya haya. Olie tusiki haya kutosha manguo, tunaona hayo sasa inakuwa heshima. Tunaona kama inakuwa kavumu. Mie bananipendaka, mie babwana bananifataka. Iko huruma sana ba mama. Iko huruma sana juu tuko tunaharibisha chungu yetu yenye tunapasha kupigia chakula kulisha dunia mzima. Tuko tunaharibisha wa mama. Tusikie haya ba mama, tusikie haya. Tuache ile matabia tuko nayo. Dunia ya kesho iko na tuchunga si ba mama. Kama leo tunapenda mabadiliko ingie kudunia, kazi kubwa iko kwetu si ba mama. Juu si ba mama njo tunajengaka dunia na si ba mama njo tunaharibisha dunia. Vile tunesha kuharibisha dunia, ba mama iko mzigo yetu ya kutengeneza dunia. Inafaa tujue namna gani tutatengeneza dunia. Juu ya kutengeneza dunia, hivi tukue na kazi ya lazima kudunia ya kesho kufatana na ile maamri baba muumbaji alisema. Inafasi ba mama tulombe kwanza huruma kumabaya yote yenye tunatenda. Kuvile tunageuza chungu ya kupikia chakula na kuwa mfiniko. Kwa vile si ba mama tunajutia tunakuwa maua ya kuaroze kila siku. Kwa vile si ba mama tunakuwa couverture bulangeti ya kila bwana mwenye atakuya iko na lazima ya bulangeti. Kila bwana mwenye atakuya iko na lazima na wei. Tukisha kulomba huruma tujue kama namna gani tutajua ile yenye baba muumbaji aliumbia nao dunia. Inafaa tukuye sasa kusoma nsiku. Inafaa tusome nsiku juu tujue le droit de la vie. Si ba mama tujue le droit de la vie, si ba mama atujue tu faida yetu kudunia ni nini, si ba mama atujue, juu tungekuwa tunajua tungeikala fasi moya tunajiinterpeller. Juu inafaa tutumike complementarité. Mais si ba mama tunakuwa plus kuona kama tuko ba rival, tuko bambanda, tuko ba concurrent, na ile hatuwezi kwenda nayo mbele. Inafaa si ba mama tutumike na complementarité. Enye inakosa kwako iko kwangu, enye inakosa kwangu iko kwako. Tuungane mkono kwa mkono, tutange nsiku, tusome nsiku, hivi tujue mapasho ya Mungu kudunia ni nini juu yetu si banamuke. Na njo pale tutajijua kama mimi mwanamuke niko nani na kazi yangu kudunia iko nini.
Tukisha kujua niko nani na kazi yangu kudunia iko nani, pale tutatumika mzuri, pale tutaungana mkono kwa mkono, na pale tutajenga dunia ya kesho. Nikiwaza wakati watu banalapaka Dieu ma mère, abalapake Dieu mon père, banalapaka Dieu ma mère. Juu ya nini? Tujiulize, si benye tunasemaka français. Juu ya nini banalapaka Dieu ma mère? Mama iko kipande ya Mungu. Wakati tutasoma siku, tutajua mimi mwanamke niko nani, na juu ya nini banalapaka Dieu ma mère. Na pale dunia, maneno yote tutatenda na dunia itaendelea mbele. Asante sana. Merci beaucoup Dada. Asante sana Dada Mandoza Ismail. Alors, Maou asante sana na olobate. Mais na yoki quand même. Oyokini. Oyoki Dieu ma mère, oyokini. Na yoki makambo ebele. Eza lesika moko Dada na intervention na bango balobeli likambo ya renversement ya ba valeur. Na yoka Swahili. Mais yoki ka Dieu ma mère. Na yoki Dada baki mufinuku, yoki ka biloko wana. Yoki penza. Au fait, esika na na sepeli na ndimbola na bango. Donc, tu se retrouves dans la société moko, makambo faki ezela batusoni, comme le fait de se dénuder, de danser dans les réseaux sociaux, yango comme illégal, mais quand tu as kitunga, so topé sani na mutu pour ça la commerce non légalement, yango commis à abattre au fait. Tu évites finalement, na yokaki, tu évites finalement, batu bazoluka nini sikawana. Terme wana ya ba renversement ya ba valeur. Dada balobeli baspe et belé. Donc moi c'est comme le quoi élément décoratif. Donc azo participer té na évolution ya famille topé ya société, mais toutefois il y a besoin ba roser, ba rendre belle, yé kaka basalela. Donc toute une existence ba mobiliser pour elle. Ne sika qu'il y ait pas un élément où azo contribuer pour l'avancement de la société. Bobo melinga mambe bela ouais. Naibisaki okoyoka makambwa yo omati avion zana Kinshasa moso mataki avion o atterrir na Katanga o iza molongo baleki kimpa vita toko rappeler na banso bozola ndabiso bwana biso pe na YouTube amwangisi Vam télévision toza en direct na YouTube mituna na bino pe tokozela. Donc bato baso landa biso en ligne bako poser pe ba question na ba commentaire toko recueillir ngo na tango toleka na phase ya question réponse et débat. Kila nimbala nazali na raison ya obengango un rendez-vous de savoir. Donc tozo apprendre makambo ebele na kati ya ba 6 o. Toza déjà na troisième intervention. Nazo mona déjà ka ke croissance ezo zala ka makasi pe makasi. Toko manoti na quatrième intervention bongo totala réaction aux alolengeni. Wana toke na quatrième intervenant na biso Nengwa Moseka Epalia. Nengo Moseka, to sepelami adresse na mineza en français. Matondo mingi ba panzisango na kopesa biso maloba. Yambo yenge kieno, kiambote betwabu, isio jambo, anisokoma, sakamache, nagadef, sangfe. Na biso banso, avant tout, toko zongsa matondo na organisation. En passant par notre maître spirituel avant tout, Fumukusu Kiambo Nzala Panda Nangola, Fumune Songanzila, Matondo aussi à notre présidente de notre lignée, les petites sœurs de Yakipa Vita, Matondo Mingi Nganga Mwese, passant par Baningo aussi présente, hein, Matondo Mingi Nganga Toto, Nganga Ngonda Milef, hein, Matondo Mingi à toutes les personnes aussi présentes, hein, Nganga Ngunza, et ainsi que tous nos invités. Comme on dit en lingala, Luzuluzayenge, bienvenue à tous. Matondo, comme la date elle a été donnée en lingala, on va la donner aussi en français. Aujourd'hui, dans notre calendrier africain, nous sommes le jour de Kandu, le 24 de notre fin de 6e semaine, de notre 9e mois en la période de Kintombo en l'an 136. Ça peut paraître compliqué, c'est pas compliqué si vous venez apprendre le Nsiku Miasemuno Anza.
vous allez découvrir le calendrier. Matondo, qui est similaire avec le jour grégorien, le samedi 24 mai 2025. Matondo Ming à tous. Je me présente, Mufundish Moseka et Palia, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc enseignante, l'une des enseignantes au sein de notre école initiatique Vuvamu, où aujourd'hui vous êtes invités pour qu'on puisse comprendre le rôle de la femme. Donc on va commencer, on va débuter. Avant tout, pour pouvoir comprendre le rôle de la femme, il faut d'abord comprendre qui est la femme. Qui est la femme? Il est dit que enseigner une femme, c'est enseigner toute une nation. On va essayer de comprendre d'où vient enseigner une femme, c'est enseigner toute une nation. En sachant que tout ce que nous sommes en train de dire, pour mieux le comprendre, on vous invite tous à venir recevoir l'enseignement, le Nsikumia Semuno Anza. Matondo, dans notre enseignement, le Nsikumia Semuno Anza, on nous apprend que Tata Mokeli décide de créer l'être humain à son image. Qu'est-ce que signifiait de créer l'être humain à son image? Tout simplement que Tata Mokeli décide de créer le monde physique et il décide de lui-même venir s'incarner dans le monde physique. Donc comme il va venir s'incarner dans le monde physique, comme on dit, son phénomène manifesté, ce sera l'être humain. Mais qu'est-ce que c'est l'être humain? C'est l'ensemble de l'homme et de la femme. Donc là, on voit la provenance de la femme déjà. Maintenant, cette femme, elle a un rôle. Mais je vais citer les noms de nos premiers ancêtres pour qu'on puisse comprendre. Nos premiers ancêtres à nous, la race noire, c'est Koko Nzalapanda, soit au commencement, Tata Nzalapanda et Nengwa Kitelekinambu. Si je m'arrête juste sur Tata Nzalapanda, qui signifie tout simplement cette alliance indéfectible entre Tata Mokeli et lui-même, cet homme-là, ceci signifie que lorsque Tata Mokeli va commencer à transmettre, il va transmettre auprès de l'homme. De là, on va comprendre la supériorité de l'homme, parce que Tata Mokeli communique à l'homme, qui l'homme est le maître de maison, soit le roi, qui va par la suite transmettre, soit enseigner la femme. C'est de là qu'on va comprendre que enseigner une femme, c'est enseigner toute une nation. Donc c'est l'homme qui a enseigné, enfin c'est Tata Mokeli qui a enseigné la femme à travers l'homme. Quel homme? Le tout premier être humain, soit Tata Nzalapanda. De là, on comprendra mieux la signification de enseigner une femme, c'est enseigner toute une nation. Donc, quand cette première femme va recevoir l'enseignement, la connaissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette connaissance, c'est pour qu'aussi, à son tour, elle puisse le transmettre dans sa descendance. Donc, la descendance, elle va venir à travers le fait de procréer, soit quand l'homme et la femme vont s'accoupler, par la suite ils vont avoir des enfants. Donc les parents vont donner naissance à des enfants qui seront semblables à eux, ils vont leur ressembler. Cette ressemblance des enfants, comme on dit en français, on dit les enfants sont comme une éponge. Topé bana bazwaka bizaleli ababoti na bango. Donc, par le fait de regarder leurs parents, ils vont adopter bizaleli, soit les attitudes de leurs parents. Mais quel premier parent vraiment l'enfant adopte les attitudes? C'est les attitudes tout simplement de la maman, parce que c'est la maman qui élève les enfants. Donc, quand on parle du rôle de la femme ici, dans notre cérémonie, soit invitation d'aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre le rôle de la femme, on doit comprendre qui est la femme. Et on comprendra quel est son rôle. C'est à ce moment-là qu'on voit le rôle de la femme, d'enseigner, d'instruire, de transmettre cette connaissance à qui? À ces enfants-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir qu'on est une société dépravée, avec la dépravation des mœurs, où les parents, comme je pense que mes sœurs ici présentes, je m'excuse, je ne vous ai pas remercié aussi en prenant la parole, Matondo Ming, Bandekonanga et Banengwa, mais là vraiment, mieux vaut tard que jamais. Matondo, on peut relater en long et en large les aléas, les méfaits de la société. Donc Bambé Bagnoso, malheureusement, que nous rencontrons au sein de notre société, c'est dû à cette déconnexion-là, que la femme n'est plus celle qu'elle se doit d'être. Elle n'a plus d'éducation, tout simplement parce qu'à un moment donné, on a rompu le contact. Donc comme on a rompu le contact, on a perdu cette connaissance initiale, la source au commencement.
d'où nous recevons notre connaissance, d'où la complémentarité était entre l'homme et la femme, comme je l'ai fait comprendre au commencement, qu'on puisse comprendre la supériorité de l'homme, comprendre pourquoi l'homme est le maître de maison, c'est parce que c'est lui qui acquiert cette connaissance et transmet après dans les échanges avec sa femme. Donc je pense qu'on le voit, on donne toujours cet exemple avec le président et le premier ministre. Donc le chef de l'État va donner des instructions à qui? Au Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire? Il va faire ce qu'on appelle la réunion des ministres, je m'excuse, la réunion des ministres, le conseil des ministres, voilà, où le conseil des ministres en réalité représente les enfants. Donc ce que le président a transmis auprès du Premier ministre, elle a le rôle de pouvoir aller transmettre aussi à son tour aux enfants. Enfin, excusez-moi, aux ministres. Qu'est-ce que les ministres aussi vont faire? Ils vont jouer leur rôle, chacun, respectivement. C'est pareil aussi avec les enfants. Quand les enfants, comme on peut dire, exemple, les parents vont envoyer les enfants, donne-moi ceci, ils vont apprendre à parler, maman va dire maman, papa, l'enfant va commencer à apprendre à parler à travers sa mère. Donc on dit toujours, on apprend la langue maternelle. La langue maternelle, tout simplement parce que c'est la mère au commencement qui a plus de contact avec les enfants. Parce que papa est dehors et il revient un peu plus tard, mais le plus de temps que l'enfant passe, c'est plus avec la mère. C'est ainsi que comme l'enfant est plus en contact avec la mère, il va recevoir beaucoup de connaissances auprès de la mère. Donc quand on dit, exemple, ce terme que nous disons souvent en lingala, moi c'est Atonga Kambo Kate, oui, la femme d'aujourd'hui, mais pas la première femme du commencement. Parce que c'est elle qui a construit, qui a su structurer d'abord son foyer et ensuite une nation, et ainsi de suite. Mais malheureusement, quand on s'est dévié spirituellement, voici les répercussions que nous avons au jour d'aujourd'hui, Bandeko Nanga. Donc, ici, au jour d'aujourd'hui, nous sommes là pour qu'on puisse comprendre les méfaits du fait que la femme n'est plus enracinée. Soit comme on le dit souvent, Azolandela lisusu boko konayete, les us et coutumes qu'elle a reçues à travers le suprême créateur, Topepa Tata Mokeli, malheureusement déconnecté, fait que dans la société, on se retrouve avec cette société que nous avons aujourd'hui, avec la femme occidentalisée. Je pense que je suis très bien placé pour parler de cette femme occidentalisée, étant de la diaspora, ayant grandi en Europe, aujourd'hui Vutuka, je suis vraiment bien placé, j'aime bien ce que notre maître nous dit souvent, c'est un peu, ce serait mieux qu'une personne puisse faire ce témoignage-là de nous, comme il le dit souvent, ce serait bien que quelqu'un puisse témoigner de lui à sa place. C'est pareil pour moi, peut-être je vais témoigner, vous allez dire oh non, je veux peut-être faire des éloges de moi, mais non, juste dire que le retour aux sources, qu'au Vutuka Vanapambu Vidila, Kozong et les Sikato Bungela, soit ce retour, retourner où nous nous sommes perdus, soit égarés, c'est vraiment une chose merveilleuse pour ma part qui m'est arrivée en tant que femme, parce que j'ai pu découvrir notre identité africaine en tant que femme. Aujourd'hui, je le revendique, pour preuve, j'enseigne cet enseignement, le Nsikumia Semuno Anza, afin que beaucoup de femmes dans notre société qui n'ont pas de modèle, parce qu'on a plus des modèles plus occidentalisés, qui font qui deviennent malheureusement des youtubeuses, qui ressemblent plus à des Kim Kardashian, qui ressemblent à des Beyoncé, mais qui ne ressemblent pas à des femmes africaines, tout simplement parce qu'il n'y a plus de modèle africain. C'est ainsi que la religion africaine, Vuvamu, au travers des petites sœurs Yakipavita, soit Molongo Yakipavita, sont là pour pouvoir être aujourd'hui ces modèles-là. Comment nous allons devenir ces modèles-là? Tout simplement à travers cet enseignement, le Nsikumia Semuno Anza, qui nous ramène aux sources, qui nous fait découvrir qui nous sommes en tant que femmes. C'est ainsi que vous êtes tous ici présents, que ça soit physiquement, que ça soit, exemple,
en direct sur YouTube ou sur notre chaîne Vuvamu TV, on vous exhorte, on vous invite à venir redécouvrir votre identité, surtout à vous la femme. Je pense que je ne vais pas retourner là-dessus. Pour les personnes qui comprennent le lingala, je pense que Bande Konanga, Menengwa ici présente, on peut relater en long et en large, mais si je dois faire un petit, donner certains exemples, aujourd'hui vous allez voir dans notre société, je vais reprendre un petit peu pour que les personnes qui ne comprennent pas le lingala puissent comprendre. Mes sœurs ici ont beaucoup insisté, exemple, sur le fait du manque de pudeur au jour d'aujourd'hui que nos femmes africaines ont au travers l'accoutrement. Aujourd'hui, on n'a plus l'accoutrement adéquat, on n'a plus le langage adéquat. Exemple, au travers les parents d'abord, vous allez voir que on a des enfants, surtout des filles très impolies, très insolentes, qui n'ont même plus le respect, le droit d'aînesse n'existe plus. Parce qu'on est dans cette société où c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, où tout ce qui nous passe à travers la tête, on a le droit de le dire parce qu'aujourd'hui, on est dans cette société de liberté d'expression. Vous allez voir que même dans les foyers, aujourd'hui, vous verrez hein, sur les réseaux sociaux, hein, moi je le dis toujours, si vous voulez faire le buzz, eh ben, allez parler des couples, allez parler des relations sexuelles, là vous êtes sûr que vous allez buzzer. Mais des sujets tels qu'aujourd'hui, très intéressants, très édifiques, pour toute la société, parler de la femme, vous verrez que malheureusement ça ne buzz pas. Tout simplement parce qu'on est dans cette société où le négatif règne beaucoup plus que le positif. Donc il y aura beaucoup plus de considération dans l'aspect négatif, de plus voir, comme mes sœurs l'ont dit ici présentes, des femmes qui sont là à faire du make-up sur les réseaux sociaux, à montrer comment poser leur perruque sur la tête, à montrer, exemple, comment dans l'intimité pouvoir satisfaire leur conjoint. Alors ça fait le buzz. Mais quand on leur dit non, on se doit de faire un retour aux sources. Pourquoi faire un retour aux sources? Pour que je ne me maquille plus, pour que je ne porte plus de perruque, pour que je ne puisse plus m'habiller sexy. Ça, elles ne veulent pas. Mais on vous exhorte à venir pouvoir découvrir l'enseignement pour qu'on puisse vous faire comprendre que si aujourd'hui dans notre société malheureusement on a autant de problèmes, c'est dû à la femme, parce que la femme ne se connaît pas. Il y a une parabole, soit un proverbe que notre maître nous a appris, la marmite et le couvercle. Comprendre qui est la femme. La femme, c'est une marmite. Je pense que pour nous tous ici présents, hein, que ce soit hommes et femmes, on a déjà cuisiné, hein, donc on a déjà utilisé cet ustensile qui est la marmite et le couvercle. Vous verrez que quand on veut préparer, on mettra tout dans la marmite. Qu'est-ce qu'on met? On met tout ce dont on a besoin. On mélange, que ce soit oignon, que ce soit ail, que ce soit les légumes que vous allez préparer. On met tout au sein de cette marmite. Qu'est-ce que cette marmite va faire? Elle va cuire. Donc la cuisson va prendre à travers cette marmite. Ceci signifie que la femme, soit le corps de la femme, est comme cette marmite qui va regorger, soit qui va pouvoir préserver toutes ces bonnes choses dont on aura besoin. Mais surtout, quelle bonne chose? La procréation, de pouvoir procréer de bonnes choses. Donc à l'intérieur de cette marmite, qu'est-ce qu'elle va nous produire, cette marmite? Un bon plat. Et l'obu moko yaki toko penza. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on est, mes sœurs l'ont dit ici présentement, vous verrez que la femme s'est prostituée. Moi, des fois, je dis à certaines de mes sœurs, je dis, tu es aussi semblable qu'une prostituée qui se tient sur un trottoir. Peut-être toi, tu ne te tiens pas à un trottoir. Toi, tu es peut-être invisible au trottoir, mais tu joues le même rôle. Parce que de passer de tata en tata, d'homme en homme, c'est la même chose qu'une prostituée. Mais toi, tu n'es pas dans un lieu fixe où on peut te géolocaliser, si je puis dire ainsi, mais tu joues le même rôle. Donc, qu'est-ce que cette marmite reçoit? Elle reçoit que des déchets, des choses malsaines. On donne surtout un exemple, hein. Si, exemple, on a envie de préparer, exemple, des beignets, mais si, exemple, cette marmite, il y avait eu, premièrement, préparation du poisson, on a fait frire du poisson.
Makayabu, le poisson, vous savez que l'huile, l'odeur est très forte. Je pense que qu'est-ce qu'on se devra de faire? On se devra de changer cette huile, mais surtout aussi de nettoyer cette marmite-là pour pouvoir mettre une nouvelle huile afin de pouvoir faire nos beignets. Maintenant, ce corps en question de la femme, est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut changer l'huile qui se trouve à l'intérieur, mettre une nouvelle huile? Non. Mais oui, si vous venez recevoir le Nsi comme Miasemuno Anza, comprendre la purification, à travers les Mudjojo, le sambo de purification, là on comprendra. Mais actuellement, est-ce que cette femme-là, c'est cela? Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle peut changer d'huile, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à être ce qu'elle est, cette mauvaise huile. Et qu'est-ce que cette mauvaise huile? Le fait que cette enveloppe est devenue défectueuse, elle produit des mauvais fruits. Aujourd'hui, on va voir des koulouna, on va voir des enfants insolents, on verra tous ces enfants, tous ces mauvais fruits qui viennent d'où? Qui viennent de cette femme qui est détruite totalement. Donc, ici, dans Vuvamu, nous sommes là pour pouvoir orienter la femme, surtout la femme, qu'elle puisse retrouver son rôle de Kitelekinambu, ce bout de Nzalapanda, qu'elle puisse retisser cette alliance aussi avec son homme, parce que lorsque l'harmonie va revenir au sein d'abord d'elle-même, la femme africaine, l'harmonie aussi reviendra au sein de son foyer. Mais s'il n'y a pas l'harmonie dans notre société, c'est parce que nous n'avons plus cette femme dont nous avons besoin, cette femme du commencement. Aujourd'hui, nous sommes ces femmes dérivées, ces femmes qui ressemblent plus à des femmes occidentalisées. Je sais que ça va étonner certaines personnes. Oh, mais comment ça se fait qu'ils ont commencé toutes les trois en lingala, les deux premières en lingala et ensuite la troisième intervenante en swahili? Pourquoi on n'a pas continué, exemple en chiluba ou quoi que ce soit, mais pourquoi elle parle français? Parce que dans Vuvamu, nous prenons Bayindo Banso, toute la race noire. Mais toute la race noire ne comprend pas le lingala, le chiluba, le swahili, soit le kikongo. Le Kikongo. Donc, nous passons par la langue française parce que nous avons des Camerounais, des Ivoiriens, des Zimbabwéens, des Sénégalais, des Maliens, des Antillais, des Noirs afro-américains, même si là c'est l'anglais, vous me comprenez. Mais on a besoin que ce message puisse se propager vraiment partout, que la femme noire de partout où elle se trouve dans le monde, qu'elle puisse redécouvrir qui elle est. Cette identité perdue, cette identité, elle va le retrouver au sein de l'école initiatique Vuvamu, au sein de notre enseignement, le Nsiku Miasemuno Anza, qui nous exhorte à nous, surtout la femme africaine, de revenir des femmes pieuses, polies, calmes, Alima et Zalakati, il y a Bassi, il y a Lélo. Malheureusement, comme on le dit, vous verrez, il y a ces femmes sauvages, un langage vraiment malsain. Comme on le dit en lingala, Kiyanke, tout cela, non, elle ne reflète plus du tout la femme du commencement. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle classe de femmes. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a deux types de femmes que j'ai envie de donner l'exemple. Il y a les femmes, exemple, Bassi Yawenze et soi-disant Bassi Yabakonzi. Les femmes marchandes qui vendent dans les marchés, parce que pour l'instant on n'est pas dans une société développée, donc on ne pourra pas citer ces grandes femmes qui ont, exemple, développé des sociétés, ainsi de suite. Non, mais on va parler après de l'État, où nous avons au gouvernement, au sein de notre gouvernement, beaucoup de femmes aussi. Mais je vais donner d'exemples. Vous allez voir aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, elle est plus aimante, elle est devenue aigrie. Vous irez au marché, vous prendrez un exemple, là, vous voulez acheter des fruits, vous voulez acheter des tomates, juste le fait que vous allez vers elle, elle est toute contente. Celle vers qui vous allez, les deux qui sont à côté, elles sont en colère. Pourquoi? Parce que vous devez d'aller aussi chez elle. Mais on a le libre arbitre, le libre choix de choisir où on veut aller. Donc juste par le fait d'aller vers une, vous verrez que les deux à côté, elles sont automatiquement en colère. Et si vous allez par malheur auprès de cette femme que vous touchez sans pour autant acheter,
Je pense qu'on a vécu déjà tous cette expérience de l'insolence de cette marchande, comment elle va nous insulter. Ah, l'insolence de cette femme. Mais non, on dit que le client est roi, mais le client n'est pas du tout roi. Vous allez voir que cette femme est aigrie, elle peut vous insulter de tous les noms, juste parce que vous avez touché son produit et que vous n'achetez pas son produit. Très insolente. C'est un gros problème dans notre société. On ne peut pas construire avec ce type de personnes. On va un peu plus haut. On va auprès de nos femmes qui prennent le pouvoir, qui ont des postes élevés. Alors là, vous verrez, on a affaire à des types de femmes très potentes, très imbues de leur personne. Pourquoi? Parce que, alors là, il y a un ego surdimensionné de la femme, parce qu'on est dans cette société où, excusez-moi, il y a beaucoup d'hommes très misogynes qui ont tendance à rabaisser la femme. Donc cette femme qui se sent rabaissée, qui ne se sent plus en complémentarité avec l'homme, parce que nous sommes déconnectés spirituellement, vous verrez que cette femme, directement, quand elle prend un poste à responsabilité, elle devient comme un homme. Elle devient vraiment très potente. Et vous verrez, quand vous irez, vous, son semblable femme vers elle, exemple, lui demander une aide, elle va vous rabaisser comme pas possible. Vous verrez qu'elle aura beaucoup plus d'affinité avec les hommes, mais jamais avec ses semblables femmes. C'est un problème dans la société. Mais tout ceci a une cause. C'est dû à cette société occidentalisée. Comme dirait le maître Fumu Nesonganzi,